Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Shalom papa, shalom maman, nzamba pambola bino. Nalingi na yebisa mutu moko oyazo yo kangai, s'il te plaît. Oyebi bato bazana kata ba faire na bango. Bazana kata ba activité na bango. Mwasi moko mobali moko aza na kata ba faire misala na ye. Aza na temps ya ko critiquer mutu te. Mutu aza na vie na ye, azoluka ndenge nini na olia, na omela, na osala faire simba ndenge nini. Aza na temps ya kobeta histoire ya batu te. Omoni batu nyonso bavandelaka bakombo ya batu. Bavandelaka ba vie ya batu. Eza biloko misatu mibale te, c'est l'échec. Bato ba échoua, nde bavandela bakombo ya batu. Oyebi échec, muto ya échoué na vie. Amonaka baninga nyonso bato bakisi. Muto ya échoua na vie, amonaka nyonso kindoki. Muto ya échoua na vie, akofuta biya longwe Belgique pa ki otonga mutu na France. Akofuta biya longwe France pa ki otonga mutu na Canada. Bato ba échoua na vie, basilisaka unité pona bakombo ya bato. Omoni bato nyonso ba kritikaka yo. O bakenda kotonga yo, kokanilifie bango eloko mibale misatu te. C'est l'échec qui va échouer. Si va vendre la komono ba échouer, ba le loko sala te. Ba yebi que ce va vendre di komono te ba olia te. Ce va vendre di komono te mo ba vivre za te. Ba échec ta. Et si tu e ba bino bo critique abatu. Bo tonga abatu, bo qualifier abatu mabe, bo échouer. Oza muto échec, yango tinda que tout trop critiquer bat. Qui échec yango tinda ofinga batu. C'est le voyage Jérémie Kabamba. 081 375 27 94. Bateau ba échoua misala moko critiquer bateau. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ndalinge na yebisa mutu moko oya soyo kanga. S'il vous plaît bana nzambe bolimbisa nga bo partager message. Na vie na yo sokyo misalite mutu mususu osala zate. Pourquoi bande konanga basi ya Kinshasa? Omoni mibali baka na poto te. Na Kinshasa mibali baza na poto basi bazali. Oyebi lelo na ba 14h ba yelinga fimoko na baninga na ye. Na bi mwasi kitoko na tala zo kata bilamba nini. O alingaka mobali moko ya poto. Tanga lingi mobali ya poto se mobali nga uti vacances bazala na ye. Mais mobile a changé le numéro. Fiwana lobi ke lokola mobile a changé le numéro. Ake kozwa photo ya mobile a memi yango na soi-disant ba marabout. A mema na marabout nzoka mobile ya poto. Moi si na c'est incroyable. Akenda kanga mobile kiso ya nga kanga mobile zongeli fi abeli liboma. Natala 14 lelo na bureau na ngai ba fie belé ba tondi. Na toni bozana o papa limbi sabiso toza de kiri. Biso toza ekiri kanda bo, toza ekiri sakaba, sakalaba, oh, ekiri sakalaba, oh papa pardon, limbi sabiso mo sena nzambe, bi o ekiri kanda bo, ekiri sakalaba, to memi moninga na biso abeli bo mapa kenda okanga mobali. Oyebi ba fia Kinshasa bo lekelanga. Omoni mibalo ba uta poto, bango nyoso ba na basi na bango. Yo ta mama toke no solo, yo ko kana basi a poto na propre. Ba fille a poto yo ko kana na propre. D'avant c'est kiri ya bino a Kinshasa bo sukola aka na pokwa. Bino na bibie bo sukola aka na pokwa. Bino basi mobimba bo melaka masanga tiba tirbo. Yo moi so melaka tembo. Ba mabumu ane koma bino minene eza zemite masanga. Na mibala ngwa poto ba ya kolinga bino eza passe-temps. Kala se concentrer la vie na yo. Vina yo eza potote. Oki ko renier la Kinshasa oke potote. Eza bato ba vivre na Kinshasa ko lekata bato poto. Nani ayebi so po gagner foza na poto. Soki nzamba lobia pambola yo, encore pambolo na potote na Kinshasa te. Bisika bénédiction nzamba écoute lo au récit. Na lingi na yebisa mutu moko bino bokanga mibali na bakisi. Botika. Bino pe bokanga, bino pe ba papa ngwa poto. Bana ba fia Kinshasa bana mike bo komisa ba basi na bino poani. Taleti bano ya ekiri kanda bo, ekiri sakarba. Natala ba jeune fille basi kitoko bango tu ba mabele se kweya koza masumu. Yo mona te ki yo sa jeune fille me mabele nyoso kweya yo. Likolo linga ba tata bato, likolo linga ba homme marié, ba tata na balanda bino po ba benda ba chance na bino. Mutako sote balanda bino po ba benda ba chance na bino. A partir le soit décision ya sala vie na yo, yo moko na nzambe. Yo moko so sali vie na yo ko réussir. Ta bo pesa ba na bino conseil bo ebisa bango vie ba kenda na o malembe. Mon frère vie ke na o malembe. Ma sœur vie ke na o malembe. Vie ya mbangu pema. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Bon nyoso baluka bana banganga babota bilima.
succès la kindumba babela sida mais ba nyonso ba luka yesu ba gagner la vie na bango soko za besoin réussir luka yesu tika vie ya kindumba tika vie ya pasi que le Seigneur Dieu vous bénisse. Jérémie Kabamba voyant 081 375 27 94 babeli maboma koza mibale abato et sou que la bino mape. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Naye qu'on rappelait ma papa, naye qu'on rappelait ma papa. Oyebi Bible lobi le désir de la femme. Le désir de la femme s'apportera à son mari. Sentiment ya mwasi evanda kana mobali naye. Oyebi mwasi aza ambassadrice, aza président, aza gouverneur. Sentiment ya mwasi hein. Eza biloko mibale misatu te. Eza mobali a honoré. Mais les loba papa mingi bakansaka ko honorer mwasi ezaka ko latisa alliance te eza la basi mususu ko latisa ya alliance mais osoki pakane comme il faut te ndenge nini yo vivre kana mwasi na yo mais oyebi ndenge mwasi ataka meshi te ndeni yo vivre na mwasi na yo mais oyebi to mona mwasi no na elamba sika li papa sika o se plake mwasi na nga lati bien mais loko yo sombaka te Bible lobi quand Dieu a aimé le monde il a donné. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. Ndeni yo linga mwasi mokoko soit charge a été. Ndeni yo linga mwasi s'il te plaît ba papa. Oye beza ba mibali mususu ba koma lokola basi. O mwana mobala kenda kotonga mwasi na ye. O mwana mobala komisa mwasi na ye ennemi. O mwana mobala zo préféré ba yaya na ye ba ndekone mais a ridiculiser mwasi na ye. Mobali nyonso moni akipaka mwasi te. C'est un envoyé du diable. Parce que moi ça mérite lien na bozwa mobali na ye. Moi ça mérite amatra bozwa mobali na ye. Oye beza ba mibali mususu po amatisa mwasi ne netinga voyage Jérémie. Ngai vraie famille nanga eza mwasi nanga na bana nanga. Na lobi nga prophète Jérémie vraie famille nanga eza mwasi nanga na bana nanga. Na okiko kabela mama nanga te soki mwasi nanga na azwite. Na okiko sunga baboti nanga te soki bana nanga na bazwite. Mais ça na ba mibali mususu a préféré lier sa maman na ye a boko na bande kole mais mwasi no azo souffrir. Bana no ba souffrir. Mon frère, à partir ya lelo, oyebi surtout mibali o bakabaka te bazaka zuwa. Ndeni yo kabela mwasi te osala kelo te mais ce mwasi alali na buto ye ko la muse fiko fion. Yo lingi fiko fion pendant ko kipa mwasi te. Oyiba mibalo bakabate balingi pe nzoto so mati likolo kwa kufa ezo ne ba mibalo apoto ba mibali ya ba bilokos mobalo a bilokos bakabela abasite mibala apoto koma lukande basi bali isa bango e ali sumu mobali a mérité ya mwasi te mwasi ndali ya mobali à partir le changer mwasi aza oyo nzamba tsala nzelano mwasi nzamba tsala nzelano po nyokole te mwasi nzamba tsala po badipile yete mibali nyonso bakipa basta mangote ce sont des envoyés du diable. C'est le prophète Jérémie Kabamba 081 375 27 94. Que Dieu vous bénisse.